Balobaka, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Négalement partout. Mais moi, je suis plutôt d'avis, Balobaka, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Parce que si vous trouvez une bonne femme, tu trouves une femme ou une copine, tout le monde peut en avoir partout si vous avez votre argent. Mais trouver une bonne femme, c'est quelque chose et moussoussou. Alors, qui est celui qu'on appelle une bonne femme? Une bonne femme, exactement, une femme qui s'habille très bien, qui est jolie, qui est bien parfumée. Non, c'est plutôt une femme qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Tout à l'heure, là, avant de commencer cette émission, mesdames et messieurs, j'étais en train de suivre un patriote, Zach Mwekassa, Life Motivation, que je suis souvent. Il parle d'une bonne femme, j'explique qui est celui qu'on appelle une bonne femme. Nalanda qui est, na raisonné na bi oh, est-ce que ma comme oh Mwekassa lobi Zach, et zo kena iso de Robert Alelote. Pourquoi tu dis celui qui trouve une femme trouve le bonheur ou une bonne femme trouve le bonheur? Là iso to Robert Alelo. Maman ya mwana o to Robert Alisolo lelo azali bongo na Kinshasa atiki papa awa na mwana moko ya mobali tala makambe komeli mwana. Tala makambe pakistanais asali mwana epesi pasi. Mwana ya mobali ya 14 ans. Azokende 14 ans na 13 ans. Histoire esalami na Rosentenville. Rosentenville ezali quartier moko ezalaka awa na Johannesburg. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole bisika nyonso tu bozwami, merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo epai wapi bino bopesaka biso ba histoire vraie, ba histoire ezoleka na communauté na biso ya batamangala dans le monde entier. Bopesaka yango tobeti yango, ce n'est pas pour na ko nuire bakolo masolo mais beaucoup plus pona kosunga esika bandeko bakoyaki yo okoya tendeko yango loba chaque fois ndeko tofanda awa liboso chaque jour kobetela lo lisolo pona konuire te mais pona kosunga yo okoya tendeko ndeko akoyi ndeko musu pa kozala akoyi te mais lisolo na ezali expérience a pesto beta expérience wana po esunga yo pe olonga ndenge ye alongaki ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na obayebi ngai te komo na ngai yango wana. Merci na bandeko nyonso basabona déjà na radio lokole télévision bo partageaka ba émission o basabona te s'abonner ceux qui bateli au link au s'abonner et pour finir cloche à notification pour o rataka bongo ba programme la bisoté. Tika to pesa matondo pelongoni na sponsor officiel ya radio lokole TV Yannick Nia. Ngana benga ka les dragons de la monnaie congolaise, faiseur des millionnaires. Ya maman Brigitte. Maman Brigitte, maman na Keila, ba benga moi si ya libala mikolo, yende umela, maman Brigitte, yonde mankambo. Mbote na Tijon Lushombo ya maman Franc. Un prince à New York, yonde mankambo. Mbote na commandant Congo Anderson de Djobour, umela mon ami personnel. Didier Djenga Ekofo. Barabas, autorité morale nyonso ya bamongo na monde entier. Losako ya mama Meta Mukendi. Lisolo ezali nini bandeko? Yango tolobaki awa mutatu a trouvé mwasi ya malamu, a trouvé bonheur. Tolobaki yango pona nini? Ndeko mwasi moko banaye kovanda bongo na Rosentenville avant tout le canal solo on l'a expliqué qu'est-ce qui s'est passé parce que ndeko mwasi wana atiki mobali na ye azongi bongo na Kinshasa na mwana musatiki mobali na mwana awa tala makambo eleki awa avant to beta lisolo na sa rabino biso ezaka pièce contre pièce na lingi boyo kana ndenge mama awa témoigner qu'est-ce qui s'est passé to yanda facilité mais moi la biso mobali azana âge à 13 ans. Donc, la camarade à moi, on a 15 ans. Pakistanais, moi, voilà, il y a biso. On a un shop, Pakistanais a proposé moi, il me à 13 ans, à Bimanaï. Moi, c'était moi la mobali. Moi, la mobali. Moi, la biso, la mobali à 13 ans, à Bimanaï. Un Pakistanais, voilà. Moi, na Pakistanais, il y a Kambouana. Moi, na qui vous expliquer, Antina, Antina, il ok. Est-ce que ça Antina est propre ton dengeni? Ils ont partagé, ils ont le droit de
okoko liwendaka se bopartage sikoyo baparent mwana Ok. Nalinga yewe kaka mo extra pour to beta penali solo très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman ya mwana autre beta mwana ya 13 ans que de 14 ans oyo boyoki voix ya maman ya camarade na ye. Papa na maman ade ko vanda bien, il paraît de balobi nde mutapesi di solo. Papa na maman ba ade ko na société, il paraît papa sala ka musala mais moi irresponsable. Bambongo ne mingi na masanga to maka mususu. Mais maman mona ki akoma yepera moi charge mukie na ndako. Oli abenga mobali na yeba solo la malamu, maman akosi mobali ake congé na mboka, ake kotala soki ba parents. Parce que na mwana moko ya mbali ya 13 ans, ok de 14 ans, na mwana moko ya mwasi ya 2 ans. Maman ji mwana ya 2 ans ya mwasi ake na ye Congo. Tanga ake Congo atiki papa na ye atiki mobali na ye en fait, mobali na ye na mwana o ya 13 ans ok de 14 o makambo kui. Bande ko fana bongo na Rosentenville, na ibande na bi Rosentenville, c'est-à-dire quartier moko za ka bongo na Johannesburg Nord South Johannesburg Sud kuna. Babande ko futela lupangu bande ko futela ezali mba pango sala ka ba eza lupangu mais lupangu ngo ça na deux portes mais banda ku différent ba townhouse quoi. Siko na simanango eza na ba annexe. Siko ba wana fana banda ko mnene wa so mbale za yaki ser moko congolaise na leki na yi. Donc ser afana na porte mususu leki na yepe na porte mususu baza famille moko papa moko mama moko. Mais papa ya mwana obatia ki ya reko fanda na atika na mwana ya 14 mwana doko fana na annexe na ndaku ya sima. Tellement papa wana akendaka musana na tongo azongaka na pokwa. Alors, vous voyez que les Congolais a confié à moi et pas y a ba sœur wana congolaise. Tellement mais ça n'a pas trop maman pesa la ki bana maman kenda. Alors, moi wana kuma ko benga ba tantine wana ba congolaise le quoi ba entité ba tantine pour ba mesani ba et pas congolais et comme le la famille. Ba lambaka liaka donc comme le famille comme le ndeko et surtout papa ça mingi penate. Pour papa ba lobi ceux qui musale bimi akela ko bena masanga na ye. Akela ba couloir na ba boîte à dumia asonga kaka mpe moi retard. Donc moi na ba kabu mingi a confier ngo pa anti na bango wana. Siko qu'est-ce qui s'est passé? Kaka nenge sala ka moi na soka mi classe et ça na ba tax shop benga ngo ba tax shop ba boutique oh ba ndibu. Ezaka sala na chaque quartier ba pakistanais. Moi na soka uti classe aye aleka ka wana pa pakistanais asoy moi lipa po akenda ndaku amelati asomu bloka mikemke ko ba balinga ba chips ba chips ba bloka mikemke so asoma na shop pakistanais wana. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pakistanais wana habité so na mboka na bango bakenda na bana basi teka bana mibali, on ne sait jamais. Tangu ya mona ka mwana wana ya 13 ans que 14 ans mwana ya mobali pakistanais wa sepelaka na ye kokamwa basi baza ebele ba chef batambo me pakistanais yoma moni kaka bana mibali. Est-ce que na Pakistan za mingi bana mibali ke bana basi monde est à l'envers wana sodomie to nini wana. Alors pakistanais abadi ko gâter mwana wana kaka ndeza la kat soka ye asoyi mo ba biscuit mo chips mo ba kabeli pe susu mo loko bisu likolo abandika kaka de babandaka wana aso kabela mwana ebele ti ayebisi mwana nonga na lingaka yo foko mamoshi na ngai e consort ay mangana akoma mamoshi na ondeni yo za mwana mbali ngama mbali e pesi ye mutu ko swa mwana boy mais tellement il était obligé ya ko somba kablo kaka na shop to na boutique o ya pakistanais wana donc a dérangé trop tellement dérangé trop ce que pesi mwana kanda tanga soki na ndaku ayebisi batantine na bango batanti autre benga batantine na betaki na libande na bi ba congolais o bafanda ka liboso ya na leki na porte différente tantine oyebto na kenaka sunda bi classe tana le kakawana omoni pakistanais o asa na shop wana o shop ne saka quelque part wana somba ba map ba sukal kuta zo yebisa nganga na koma mwasi na ye ndenge nini asamta liboma ngana koma mwasi na ye ndenge nini ngana mwana mbali batantine wana bamoni yango shida. Oh, c'est vrai.
batantine babeti jonglage ndenge na bango bakepa pakistanais wana bake ko solola yo mwana biso ye awa abizo linga ndenge ni pona ni osa ndenge wana pakistanais asale quoi se défendre ben batantine ya moi ya petit garçon wana en fait entre parenthèses batantine vrai tantine mais pour afanda ka lupangu moko bakomi ko coacher le susu pakistanais wana no problème ezate kasi ndenge mwana olinga te biso moko toko coacher mwana biso toko yebisa ye bo banoza bino mbale yo pesa ka biso biloko boyi donc batantine bazu yango lokola shida bayena ndaku ba convaincre mwana andima pakistanais wana pona nini pona intérêt na bango tala makamto kutana na mokili mandeko et pesi pasi likambo esa mataba ya mboka msute ba congolaise et salamina Afrique du Sud na Rosentenville et pesi pasi bande ka Rosentenville bokomi likambo uti ko sala makaka semaine passée au pesi so histoire ya robeta tellement biso awa radio le collé ce qui sont les qui ont été dans cette qualité ba pesi biso so to beta nous ta pesi solo bo uti ko ka fona yewana batantini ba convaincre mwana akena pakistanais mwana pe boya ti ya ko ndima te mane ko gate mwana ya ko ndima mwana ya 13 ans que 14 ya mobali abandi ko bimana pakistanais wana ceux qui ba bimina ka wapi ka na kata shop so ba sala rande mais c'est fort possible ka na kata shop wana babandi ko bima ta ba bima mwana so bénéficier le côté batantini o batika la mwana nde bandi ko profiter komi ka ndeza la kabakei ba so moi sac ya fufu baso kamwa ba miliki donc déjeuner bloka ko liero et comme Pakistan m'a dit ko occupé bango intérêt ya profit na ye mwana bango ya mbali wana en fait mwana o batika la kaiwana tel mbasale yango trop mwana pe alembi e bandi ko gêner sikoyo e bandi ko gêner mwana sima e bandi ko sala e pasi donc moi pa sa papa bango ezati bakeya tati mwana comme na niveau ayebisa papa mais après sa papa est pour papa zongo kaka retard mwana comme ba souci wana alingi suma makambo wana te akomi ko kima mwana sali 2 semaines ayaka so mama pa wana te abali ko so mapa côté école na bango atanga na école moko songolo kaka na ko interview wana mwali otanga kombo école ezati to bombi. Siko Pakistanais il a remarqué qu'une semaine, 2 semaines, azo mona le sous mwana wana te mobali, moi sinaye entre parenthèses, akeko luka batantine wana abengi bango na ndanga ni mwana wa mona na tendenge nini. Ngana luka mwana wa mona na tembi ko te aza wapi. Batantine na ndaku batemo na pression ndanga ni Pakistanais azo so mona na tendenge ni il faut que na pas Pakistanais wana. Oyebitenga ali wana ya sunga kabiso, soki bali ko kimaye arobando sunga so ndanga nini bloko to lera awa ba miliki ba kamna so yemda pesa kabiso so bali ko kimaye mabe tala mambo osana mwana ya muninga batantini wana bolanda biso na Rosentenville soki sala ki bana na yo olinga ko ndima plus grave ezala tabana ya basite mais ban mwana ya mobali et pesi pasi atakutu mwana ya mwasi yango so za yi mwana na yo ya 13 ans 14 ans olinga ko permettre makambo wana baloyi batantine on pena babota te baza yaya na leki babota na nuté on dirait pe ba âge bandi ya koleka batantine so balo ko ba 50 ans ba 45 50 comme regarder mon boulou déjà pasi moi na siko azongeli ko kende me akoki kaka te siko pasi eleki na simane ya ko sala ma pasi mo ba déchirir ayebita ko yebisa nani moi na kesi ko betela camarade na ye abeteli camarade na ye o woki mama voix ya mama na banga zo koloba wana abeteli camarade na ye tala kutu ngai boye kaka ninga na beteli bino batantine na biso fana na bango ba oloba na kenda kuna na kete parce que bango baliaka na sima na ngai tango na kenda na Pakistanais bango baliaka tala niveau bandiko pesi pasi likolo ya papa na mama irresponsable mama akimi ake Congo na mwana ya muke ya mwasi akanisi lokola atiki mwana na responsabilité ya papa koto kutu mutakwiti teme bulu yeke ayema mbele karate
mwana oyo camarade na ye ya 15 ans tanga ebeteli ndenge wana mwana watanga songi pa na bango ake kobetela mama na bango po mama na bango pa yebi camarade na ye wana ayaka na ndako epesi mama tala mama moboti mama oyo aza responsable, une bonne femme yango tobandaki celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur esali ye pasi soki ezalaki mwana na ye engo ozala ndenge nini to soki mama na bango azalaki yango kongo ndenge nini epesi ye pasi mama wana akei tina ndapo ayebi esika mwana camarade mwana yo afandaka epuis ayebi batantini balwe oyo bengaka tantini na bango wana oyo batikelaka bango responsabilité ya bana ntango akei kuna na lupango wana mpo afandaka bakote moko kaka akende koluka mwana ayoka yango na matoi ya mwana ye moko akoti afungoli porte atuni batantini wana eske mwana azali ozolukela mwana nini entre temps mwana deja akoma esoko azongi ndaku azolalaka aproche ya kolala mokongo likolo mpo pasi eleki batuni ozolukela mwana nini oyo te mwana atangaka na mwana ngai nalingi nasoba na ye babeteli tala kutu bino bofandi boye ndenge tala kutu pakistanais oyo atekaka na shop oyo to na boutique oyo akowana asalaka mwana boye bino batantine na ye bino papa na bango atikelaka bino bwana bozo permettre makambo ya esalama ndenge nini chose grave bandeko ya radio lokole boyebeke tantine wana ya na leki basangela mama ya camarade ya mwana wana basangela ya kosakana te ndenge azoloba awa basangela ye babundisi ye babeti ya lupango wana bakati na pota azana ba bandage batozo éviter kolakisa pour ko sauver réputation et puis personnalité ya mutu ndenge toloba awa soko obito lakisa to kolakisa soko boy to kolakisa te mais boki voana ye nenga lobi et pesi passe ye peut-être mais na lupanga ba menacer et pesi moi mbutu abimi na ye maman na pesi mbutu abimi sikoyo boyebika ba congolais de basalaka zuli kambanga bino non kame ko tika boyete donc ndenge ba menacer nga boy batantini wana do seke bakaboza solo mwana lobi ya solo ke bango bazo appuyer abimi na moi quartier ba mama oyo ba congolais batekaka wana ba shop ba boutique mususu wana batekaka bloka Congo mususu batekaka maputra bakoto ba ko interview na Main Street ba beza Main Street men OK bakota Main one ayebisi bango pesi mbutu ba mama congolaise ba tomboki ya kosakana te to mona ka mwana wana kotaka boya ko soma mapa awa to mona ka ezali bo ba mama ba siliki ya kosakana te sangwe panzani na ko telefone mobimba likambo esalami semaine passée kaka ezala nous fresh tellement ka mulenge eboma makate e panzani ndengo wana mama oya kenda Congo loki vraiment maleki na ye pe azalaka na Afrique du Sud kaka na Rosenten video leki ya mama na bango kenda Congo kaka ne makambo epanzanaka epanzani ayoki lisolo boyoki lisolo te kutu mwana ya songolo Pakistani atekaka na coin oyo akoba kobima na ye bana basalaka balo aba bima na ye ba mama lupango bafandaka na bango wana yesa boye pesi pito pale chimfunda ko sakate mama leki na ya solo Mama leki ya solo siko ye ate désordre sikoyo na boutique ya Pakistanais wana ba mama congolaise ba tiepe poa na bandeko congolais ba ba tie poa ba menacer Pakistanais ko sakana te loba la vérité et pesi mbutu bika leka musoki mbutu ba do filmer ba téléphone musu ba baki na WhatsApp tangu mbutu leki mbala moko ba benyi pe mbila po mbila rapira musikati to mbila kwei ba expliquer mbila tala Pakistanais oyo makamba salaka na mwana mais tellement ki Congo za mutuma mawa ba bombi nanu ba congolais wana ba otanga komona bango ba kolisika ber et pas Pakistanais oyo mwana yebisi biso ki yasalaka yebo pa pesa ka yebiloko c'est vrai Pakistanais wana boyebi na mitu wana mbila zuye nanu akangiye po na sécurité na ye mais andimaki makambo ante po prof la gité mbila zuye na bombiye bakangi shop na yedo so bo le kawana Main Street wana bokomona shop ya Pakistanais wana bakangi bande ko yebili sote so les oyo to betela bino siko
Tolati Varese à Cameroun pour supporter la Coupe d'Afrique et na Cameroun. Nous sommes africains. Alors à chaque fois émission à Batunyo surtout à Lingala. Aux la Camerounais, aux la Congolais, Brazzaville, Kinshasa, Gabonais, Nani, Malawiti, Malien. Oh, tu as Lingala émission à Bango Yango. Yango tu as Varese, il y a pays surtout Afrique. Nous sommes tous des Africains. Tangu bakangi Pakistani wana bakena ye mama leki na yeshiko ya solo o leki mama na bango na kisasa akemba na bako akiko fungula siko dossier apporter plainte biso lo en anglais afunguli caisse tanga afunguli caisse police apesi mukanda bazui mwana wana ya mobali ya 13 ans 14 ans bakena na hôpital basa la test soki ya solo makambo wana ta bakena na hôpital bakuti ke mwana ba déchirer na simalia ko sakanati ba déchirer au sakati mona kwa abane ko kotamula su mingi penati et puis une école babane de ko remarquer mwana akoma ki frustré awatamula su bien te qu'est-ce qui ne va pas bon ba loka tole mwana na maladie mususu mais simeza ya beba déjà tangu bakena dossier na mbila ndengo wana bakangi siko Pakistanais wana ata siko na prison centrale na San City nani siko qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a fait que maman oya na lisolo siko awa na Radio Lokole TV. Ba sere mibale wa yana leki. Baba ndiko menasi sikoyo sere a pesi solo. Sere oyo dogi mama ya camarade ya mwana mke wana. Mwana kana 15 ans pour osiko otobeta li solo mwana kana 14 ans kana 13 ans kana 14 ans. Basa ba master. Ba tantini wa bandiko menasi siko mama ya camarade ya mwana wana. O pona nini ya kofunda pona ya wana menase wana yezai corp na bango bana ko vivre wana tala niveau ba congolais pasi pasi ya kosakanati babandi ko menace leki ya mwande wana pesi lisolo na Radio Lokole TV to beta lisolo pona to kebisa bango ndeko obozo menacer ser wana oboki vona awa mama ya camarade ya mwana oyo bane ko livrer par pakistanais soki bo continuer ba ko fungula bino pe dossier et pas mbila parce que moi na témoigner que bino moko ndembo wali wana boale ko ta mwana pression andima po bikira na sima ya mwana Pakistanais apesa kabino mbongo apesa kabino bafufu apesa kabino biloko ya kolamba bozo shina Pakistanais na kombo ya mwana atabino bapoza baboti ya ndenge nini to se comprendre que boza baboti te pour bota te mais boza basi ya ndenge nini mawezate na bana ya mibali bozo enseigner bana nini. Est-ce que ça na likambo ko mama na bango asala kabino siko bolingi revanche wande ko mapa bana ata bino ko boko resonate bandeko makambo to ko ba congolais te et puis si passe tala niveau ba congolaise ba komi na mboka oyo wala les exemples auto monde en Afrique du Sud mais tu habiter na Europe na Amérique na continent sous ces ndenge nini parce que yabi que esika communauté na biso ezali ba problème ezanga kate. Torobite que la communauté congolaise a un problème partout. Communauté na communauté na problème nango ba biso solo ba congolais yango bozo ko ba biso et puis si passe moi na wana wala le traitement to boko tanga komo na ye to boko tanga komo ya mama oyo ayako funda o ba beti ba sero wana ba cerveau motrice ya ba kambu wana to boye pour tanga komo ya mama leki na yango ya solo o akele ko porter plainte. Siko dans tout ça, chose grave. Papa yoki makambuana, papa na yankipa. Ayoki on dira yokite. Papa par moi, on dira zo minimisango, c'est comme si doki et ça le loko mokote. Siko mama ya na Kinshasa, nani ayoki makambuana te. Je crois leki ya mama na ya solo il faut benga ndeko na yebisa mais nani kuta bengi ete soka bengi e kozala ndenge nini yango tolobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur maman pona no tiki mwana oke Kinshasa soko linga libala te fala ko zona ya yaya ne ya leki bozongi na Kinshasa na Congo bien surtout et c'est to ngenda mboka buluka partout na Europe na Amérique na wap libande ya mboka to ngenda buluka soki omone osui ozongi soki po ke omone simbite bazonga na mikumba zonga na mikumba na yo otiki mwana awa so disait pas papa na bango tala makambe komeli mwana
Et pesa o pasi te mama. Eze mama osoka yo kiango. Akoka ndenge nini? Et pesi pasi ya bandeko. Et pesi pasi. Et pesi pasi ya kosakana te. Ya wana bandeko yoka ndenge Jacques Mwekasa azokoloba, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ndenge balobaka, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, ngana yakotala na moni pe Jacques Mwekasa ça même avi na ngai, ce n'est pas une femme, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Une bonne femme, ce n'est pas une femme qui s'habille très bien, ce n'est pas une femme qui est très jolie, ce n'est pas une femme qui est bien parfumée, mais oh ya ko accompagner mobali na ye na ba bonne chose. Mobali a cause la mauvais, a cause la soulard, a cause la boyo. Ça aussi moi ça malamu. A cause tiki se ki soulard wana a comme si mobali normal. Na ma solo, na dialogue, na ko sunga. Tout le monde a mis les moussous bazala na mbongo te mais si moi si na ye ba conseil ba koma ba tumineni. Na sepela ki na life motivation ya Jacques Mwekasa. Na lingi boyo kana nupe et on zonga to conclure émission oyo. Yo comme on Jacques Alobi. A solo li hein. Chaque homme dans la vie a besoin d'une femme. La jeunesse, chaque homme dans la vie a besoin d'une bonne femme. Pas une femme. Vous pouvez trouver une femme n'importe où. Mais trouvez une bonne femme. Même une amie, femme, va t'aider à te propulser dans les degrés où tu n'as jamais été dans le passé. La voix de la femme, Dieu n'est pas stupide. Celui qui a créé la femme, il sait pourquoi il l'a fait. La femme joue un rôle très important dans la vie d'un homme. Me disait quelqu'un que je respecte. Si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. La femme peut te changer complètement, te prendre de nulle part, t'élever à des hauteurs où tu n'as jamais été dans le passé. Elle peut aussi te briser, t'anéantir, te rendre complètement zéro. Trouve une bonne femme ou une bonne amie. Parce que quand la voix de la femme vient, te dit tu peux y arriver. Mon cher, même quand tu ne peux pas, tu peux y arriver. Un de mes amis, à l'époque, après avoir acheté une voiture, était incapable de conduire sa propre voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Sa copine, à l'époque, lui dit « Je ne monterai plus dans ta voiture si tu n'apprends pas à conduire. » Parce que lui, il cherchait des gens pour conduire, hein, des gens pour l'accompagner, tout ça. Le jour de l'anniversaire de sa copine, elle a dit « Je ne monterai plus dans ta voiture si ce n'est pas toi qui conduis. » Le jour d'après, il a commencé à apprendre à conduire la voiture. Quelques semaines après, il conduisait déjà la voiture. Mais il avait la voiture, elle ne conduisait jamais la voiture. Il avait des gens qui conduisaient pour lui. C'est-à-dire que la femme joue un rôle très important. Les gens de sa famille lui ont dit d'apprendre à conduire. Il ne l'a pas fait. Mais quand la femme lui a dit, si tu ne conduis pas ta voiture, je ne monterai plus. Ça a changé complètement. Combien de femmes ont égaré, en parlant même d'égarement, combien de femmes ont complètement séparé les hommes de leur famille? Combien de femmes? Combien d'hommes ne parlent même plus à leurs parents? Combien de femmes? Là, je vous montre seulement la puissance de la femme, dans le positif ou dans le négatif. Combien d'hommes ont quitté leur famille, ont quitté leurs enfants, 8, 9, 12 enfants, pour suivre une femme? Si elle est mauvaise. Maintenant, à combien de plus forte raison si vous rencontrez quelqu'un de bien? Quand on dit une bonne femme, on ne dit pas une femme qui est bien habillée, tout ça, parfumée. Non, n'importe quoi. Ou une entrepreneuse. Vous pouvez trouver des entrepreneuses emmerdeuses, des problématiques qui vont vous apporter des problèmes dans la vie. Alors, être entrepreneuse, c'est pas ça être une bonne femme. Il y a des bonnes femmes qui ne sont même pas entrepreneuses. Elles ne sont même pas sur Internet. Et ce n'est pas non plus pour dire que les entrepreneuses sont toutes mauvaises. C'est simplement pour souligner. Parce que beaucoup pensent qu'avoir l'argent, c'est ça être une bonne femme. N'importe quoi. Il y a des vrais malades qui ont l'argent. Même pas l'argent, des petites pièces de monnaie pour acheter des terrains. Voilà. Je crois que vous avez suivi Jacques Mwekasa. Un type bien et il a vécu sur l'Afrique. C'est un ancien boxeur, champion du monde, Jacques Mwekasa. J'ai eu la chance d'avoir un interview dans Eastigate. Alors, après Mustapha na Eastigate, aujourd'hui, Jacques Mwekasa avec mon frère. Na Simbambongo. Na Simbambongo, na Sakana, na Mbongo, Sakanate. Mais j'étais trop petit, na Mbongo Nini. Je dépensais pas mal. Tant on a dit Coco là, la comprendre les valeurs en Mbongo. La commission comme il ne faut pas jouer avec l'argent. Celui qui trouve une bonne femme, a eu un bonheur. Bandeko, émission Siliwana, et Zagi, na conseil, il y a Jacques Mwekasa de notre émission. On a besoin de benga besoin de ça benga besoin de numéro de rédaction plus 27 67 64 320
85. Soko zubiso te tika message na yo voice to ko beta lisolo kaka ndengo linto beta yango. So boy totanga kombo to tanga kombo, so tanga kombo to tanga kombo. Voilà, vous s'abonner massivement à Radio Locole Télévision, vous partager émission, mais aussi vous s'abonner à Twin Family 24 TV, voilà deuxième chaîne na biso. Vous s'abonner, vous finir cloche la notification et pour partager l'émission dans le bar chaque fois. Ce que l'émission est intéressé, ou peut-être intéressé, mutumoko songolo et sika pakala. Batinde lioto au monde na groupe, partagez dans le groupe WhatsApp, partagez dans Instagram, Twitter, partout. Et c'est quand vous partagez le message. Partagez dans TikTok pour écouter la bandeko. Bazwa conseil. Ondeko akoy yo okoyate. Merci à Maman Naoumi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, coordinatrice à Radio Locole Télévision, mais aussi coordinatrice à Twin Family 24 TV. Elle est au four et au moulin. Merci de nous avoir suivis. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Locole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara.